Fundola et surtout na abonné nyonso ya Escalator TV. Et avant na bandana ko profiter na remercier président directeur ya chaîne Nabiso Escalator TV. Bon Doudou Koukou, bon séjour à toi en France. Merci na coaching, merci na confiance. Vraiment boka moité na un peu brisque ko solana bandeko na biso ya bomoko na Congo. Yango talaka na écoute me brisque la bomoko na Congo et puis tu profiter to solana bango baza ba chaîne moko boga na moi pena que non sur vanda et on a ba ino surprendre bango et surtout na appel ya coach nanga Doudou Koukou benga koma na bandal au surprendre ba chaîne moko wana et to solana bango. Merci. Bonjour monsieur, comment se présenter? Bonjour camarades, moi c'est Héritier Mbomba, le président du groupe Bomoko. Ok, merci président Héritier Mbomba, président du groupe Bomoko na Congo. Merci. Bomoko na Congo, naza conseiller. Merci Thierry Pindi, conseiller ya Bomoko na Congo. Jeune belé conseiller bango c'est baoyoka. Merci. Bon, merci monsieur. C'est-à-dire que moi Toubi naza vice-président et na Bomoko na Congo. Merci Héritier Pindi, non comprendre no kanga bakumu no facile. Vice-président ya Bomoko na Congo. Merci vraiment. Oui, bonjour papa. Ngai Joséphine Mouika, naza membre na kati ya Bomoko na Congo. Merci maman Joséphine Mouika, moko ya Bomoko na kati na Congo. Bonjour papa. Oh, bonjour camarades. Habito Soro se présente. Non, moi c'est Junior Kamba, naza coordonnateur katia groupe Bomoko na Congo. Merci coordonnateur Junior Kamba, yenim ta coordonné Bomoko na katia Congo. Merci vraiment. Oui, merci. Nga kombo na Clarisse Moulanga, membre na katia Bomoko na Congo. Merci Clarisse Moulanga, membre ya Moko na katia Bomoko na Congo. Bonjour papa. Bonjour. Ngai Shiko Kinwani, financier à Bomoko na Congo. Merci papa Nabiso Shiko Kinwani, financier à Bomoko na Congo. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment se présenter? Sandra Mbombo, naza membre na Bomoko na Congo. Merci maman Sandra Mbombo. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman, comment se présenter? Belbuche Monama. Membre ya Bomoko na Congo. Ok, merci. Bonjour maman. Bonjour. Ngai Bibi Shimbia, naza membre na kati ya Bomoko na Congo. Président, Bomoko na Congo, ça lit combien de temps? Bomoko na Congo et sali au moins toujours si je me trompe, donc et sali 5 mois. Ok, merci. 5 mois déjà sur ça va, ça va. 5 mois, vision on a, il y a créé Bomoko na Congo. Bon, vision on a Bomoko na Congo parce que ba kopiaka ya malamu. Vie makamuna ba réalité comme elanga na vie. En tout cas, na banda ko promettre Nzambe tant que opesanga souffle de vie, je me considère comme gérant nae. Nayebi ke Nzambe asala na mutu oyo alingi so azotambola malamu. Mutema wana ya kosunga eza depuis bomwana. Et puis soko lobi o vérifier yango quand on surprendre biso okutango parce que naza na bateau déjà na sungaka mais tellement mawana pe elekai makasi na kuta na kamoko mwana nga liboso botami na mama emo na yebaka te ke mama emo ebokolaka pe bato nakutana maman mo bwasana mwana 6 mois ramsu bazo biso inane. En tout cas vie pays na biso mboka ndenge zo kende tokoti ke la charge ka ba konza mboka te parce que ezana batu mususu basungaka batu mais batu ba pesaka bango ba moyen kosunga batu. En tout cas tozo mona bango ba osala nde bambiance na bambongo wana. Alors o Nzambe apesaka ngai ya muke na yebaka kusunga. Ezana makamususu to chaki on a image te vie moyen za muke. De sengaki na ngai na rassembler batu o ya ngai na yebi bango na libota na ngai za ba ami mususu to beti na bango bale misusu to tangi misusu to kuta na monde ya classe ya étude na université Nzambe ya sungi moko na muke toza nango ya mingi te. De sengaki ke to sunga na to zala ini ya on a zwaki projet wana ya ko créer
ONG nayebisaki nzambe soki apesi ngai bato oyo ya soutenir vision na ngai en tout cas nakosala oyo ekotouche motema na ye oyo eza aide sociale comme aide humanitaire disons. Ok, merci. Bomoko na Congo, ça fait déjà 5 mois, c'est bon. Vice-président, nayebi ke biso nyonso toza ba jeune et puis muninga na jeune abengio et a proposé idée moko et yo capter message hollandais. Bon, na qui message yango tanga lobaki pour tozaki na projet na no ya bon en bref, toki na groupe ya WhatsApp. To bandi par rapport à l'organisation ba réunion des projets à ONG Koya. Yango lo za o ekosunga biso to merosa ba donc qui participe par là to capé force ba en tout cas na postaki o makasi. Na dagi d'accord nango yango na sida ça dira qui pele na zani na sa sikole. Cordon poste o ya cordon yo moko michaki to ba chaki. Non, poste ba michaka te parce que miche poste za na valeur te. Ezande na mérita ki yango ba ndeko nanga ba chayi ngai. Ba projet nini o bozanango état que coordonnateur. Ouais, merci. Appel ya président et ça là bien parce que nayebi héritier mboma c'est un monsieur. Oh nayebi depuis bon mois nayebi que ba décision zwaka akina nanti na suka. Tango a contacté nga que mon frère photo ça loro mo boye eza groupe mais objectif tout ça la ONG. Nayebi que place yaza échec ezalate. C'est pour cela c'est donné accord et âme que tout ça est là quoi on a pour tout sunga bateau bazana moins faiblesse donc ça fort faut tout sunga au baza faible mais tout sunga bango na makoki na biso moroté parce que tout un peu limité donc tozo benga mutu nyonso o azana force wana ko aider a ko aider biso to ko kisa idée na biso quoi parce que idée na biso pena oyo to sunga ba o baza faible donc so bat baye na ba force na bango et ça la biso bien. Parce que biso mona oam ki tozana de to sungaka mago même so brisque embarrassement so boye pour mona ba preuve o to sala déjà en plus to continuer ko sala. Merci. Conseiller Badbalobaka so toza ba jeune terme moko e bimarana conflit de génération. Hein? Mo so toza génération moko et to me m'appelle conseil penata msusu mona e quotité. Par rapport au rôle na yo ya conseiller. Est-ce que vraiment ceux qui ont conseillé au monde a pénétré nos matières et quotas? Ouais, pour la minute où ah mingi toza ba deal tu n'es baza, ba la miki bazate, mingi pe ba leki na ba bande de l'école. Vous allez comprendre. Conseil oui il fait quota pour et si gaba to bazali ceux qui droiture ezate to tambola bienté. Les photos pe ça conseil pour le on a biso et kende liboso. Conseil quota ba bande ko na ngai, ba camarade ba msu to vani na bango, to kolina bango. Tu es banana bango déjà kala mais les sous-tu es beaucoup na bomo na Congo et c'est mon anga ya wana mamno c'est que na normal na yo ki ba projet makambe belé cordon lobby par rapport à finance besoin au point. Oui, par rapport à finance donc toza au point pénaté mais tozo meka ko bunda po talaka mbogo ndezali donc faut soutien za la moi mingi po to me ko sala loko toza ngo po ça sala. Mais malembe ça va quand même. On a un rôle nabiso tout le temps place de l'eau comme la Mozali. Il faut te soutenir en haut, il faut te zalawana, tout ça la promotion en haut. Quant à moi, je profite il ko remercier batono suba soutenaka votre humble serviteur na pesimbote na pasteur Julien Iyasa na Lyon ya mama Pierrette Iyasa na pesimbote na évangéliste Arthur Iyasa na Lyon ya mama na pardon na Londres ya mama Betty Iyasa. Na pesimbote na évangéliste Rocher Mwaku yoza na kati na France ou na Paris vraiment na pesimino bambote belé Simon Mayambu abier nanga babi dishkore dibotikela ye Londres mobimba dishkore dibotikela Simon Mayambu donc vraiment merci auto zanakin merci na ba cadeau et ça la bien ba projet marambe belé nini aussi bo salaki déjà bon oyo to sali na kati na biso groupe comme sortie officielle pour na kolakisa na mukili ba image ezali tout ça non comme marche de santé comme publicité na biso ya ko milakisa na kati ya mboka nano na biso ya Congo tout ça comme marche de santé et puis à part ça assistance misusu tout ça là ba image ezali bokomona
malgré l'équipe misa tout est parce que mi balé déjà zébélé beaucoup monde a ba image à part assistance sociale ya bato entre nous la famille to sunganaka s'il y a un problème na kati na biso problème ezalaka ka muto akufélité cas ya minerval ya mwana cas ya maladie toza na premier degré deuxième degré wana muto azami placé au lobelango eza coordonnateur parce que na bomoko toza ini donc soki moko azangi biso tout ozangi soki moko azui biso tout ozui mais nzambe atikaka bana na ete sika basangani en tout cas quand on est cordon toloba nzambe oyo atinda nga na sala na salaka o a permettre ete na sala te na salaka te mais loko na osenga makasi eza soutien ya bato bozomona biso soki bomoni ba image ya bandeko mosusu bokolela neti ka ya mama moko toutai kosunga na bomoko en tout cas so balakisi bino image et osala bino pasi comme bible ezoloba opesi na loboko ya mobali ya mwasi eyeba te mais soki tobimi lelo na miso na bino boye parce que bozwi eza mokie donc yo moto opoza na besoin koadere bomoko na Congo toza wana mpo na yo koadere okozala libanda mais problème mpe koyi kozwa yo parce que ka moko tokutana nango lisusu na ka ya corona awa moto moyen atinda mbongo na famille na ezati azangaki $100 en tout cas na kokai kokanga motema te lokola aza ndeko ya bomoko ya mambo bomoko oyo esengai tosalaki eloni okoyebisa bato baolanda biso sikoyo. Bon, tout premièrement, eloko na oloba eza que quand on outi oloba mibale belé babangela basi na bango na lisanga ya bomo na lisanga mibale bazé belé mibale ya bambinga bazé belé atika mwasi na ye aobanga ke ba royiba ye mwasi tout quand peu mwasi pe aolingate esika babel nana bazali atika mobali na ye asanga na bango aolingate aobanga ba royibele mobali mais le problème qui est là eza que ya opesa information que bolanda te o bozomona biso ezande musala tozana souci ya kosungana ezate ke na kati na biso buzoba ya kolingana obie ba buzoba mo ba bêtise non biso ezande musala yango nde biso tosanganeli awa pe lisungi vraiment bon eloko na koloba juste quand na osala appel de fonds yo muto oza libanda ozolanda biso ba oyo tu bazo souffrir baza bandeko na yo donc jamais kolinga mwana mama ya leki na yo amona pasi et surtout vimboka na biso ndenge ezokende na lobaka on ebandelike tokotikela bakonza mboka responsabilité nyonso tout et puis makamsu tokobeta ngo boito eza télé ba réalité ezebele donc elo tozosenga bino soutien za makasi soutien na bino yango vraiment tozana ngo besoin parce que ONG vivara na aide humanitaire. Donc OK, merci on to évoluer to pesa ba numéro ba coordonnées makambutu. Il fallait qu'à tout ça lango faut y attendre télé attend toujours évoluer nga oyope oboromona na sepela ki na eloko yango boromona cérémonie adhésion na ngai na kati ya bomoko na Congo etake membre donc c'est bon nako sepela pe lisusu comme au surprendre biso pe to surprendre yo a préféré ko pesa yo t-shirt oyo comme au surprendre biso pe to pesa yo t-shirt eza logo ozomona eza logo ya ONG bomoko na Congo donc eza première sortie na biso ya marche de santé pour na komilakisa na kati ya monde entier que bomoko na Congo eza mono ebotami sika bo soutenir on ndenge kaka ba parents ba soutenir mwana o baboti et on a peine préféré que vous puissiez comme cadeau souvenir ya t-shirt na biso. OK, merci. Naza pena surpris pe flatté. Ngai pe na cadre ya biso so ba jeune na idée bozanango vraiment naza obligé à soutenir musala oyo. Na udazo kolakisa elembo na ngai pour otalisa bato nyonso ba partout dans le monde entier place ba jeune bazali il faut soutenir œuvre lelo oyo eza jeune ba jeune ne bana makambu ba jeune ne bana makambu ngape na pesi symbole nanga ya ko soutenir œuvre. Zambé il existe
Donc si au PC biso beza volonté na oteza nzambe Saint-Esprit touché au PC biso on remettre en pas ya financier na biso en tout cas nzambe ya bakise sike bimi abakiselo ezangi donc na osa pe bato ya bonne foi lokola ye esike bimi zonga ya mingi merci ndo balobaka mona soso so avimi na nzungu mama aza na se eske politicien moko aza te na se mutu moko aza te na se azotindika bino po 2023 baélection ese eza na mutu moko te. Bon, merci pour la parole. Pour le moment, toza la mututé. Ou à l'autre table sur ma boque on a si match à poser. Toza la biso moto zo bundelo on a biso et mat. Mais toza pour ça bateau bazan la pour ça pour soutenir ndebaya. C'est comme tazate. Ok, merci. Le roi Ngape n'a déjà adhéré. Tu as biso à poste politicien te. Tu as biso à poste ministère te. Soko lingo kabela biso. Hein? Par bonne volonté. Au kabeli biso, cause en barrière pensée te que lobby to ça le propagande, to lobby to ça le marche, to ça le défilé te. Oza to ça ba jeune, to ça na pona ba réflexion, to ça na pona ko aider bato yo, bazaba biso to amselo moyen te. Mais ko kabeza éducation. Mutu soko za déjà éduqué, bana bo mwana na bana ko kaba, ataza ne lokote akokaba kaka. Merci to komo ke na biso na suka, na ebité ce mutu moko ba chef ba ko pesa ta ba mbote. Bon, on a fait simbote premièrement la famille Nangai, nous surtout là-bas Nangai, Aaron, Golba, Ryan, Otavi, na ba mususu ambota en passant ba libanda ambota en passant. Tant que pour Nangai, na dali ko pesa mbote na bande nyonso bomo na Congo. Na ba otoza na bango awa na obazate, ba m'empêcher na famille Pindi Mobimba. Na bande wona nyonso ba masa na nyonso o ba komona ngai o bazala mikili na poto ba yebi mbote na bino yango. Nazopesa mbote na bandeko na biso ya bomoko na Congo biso nyonso bao baza na biso présente ou bien na bao baza na biso absente. Na pesi pe mbote mingi na yaya na nga moko Paolo Munga depuis Irlande, na pesi mbote na vie na nga moko Papi Boloa depuis France, sans oublier bandeko na nga nyonso famille Mbuyamba Mobimba pesi bino nyonso mbote. Merci vraiment. Je salue en passant mon boss Kati Kamba, il est ici à Kinshasa. A salué Sarah Bikouma leader soka loba kokisaka na yebika rosolola. A salué famille Kamba Mobimba ba oyanga bat boleke bele moyena tanga ba kombo ezate. Na souhaité ka joyeux anniversaire à Masana Gelor Moulopwe. Plein de bonnes choses. Merci. Apesi mbote mingi na famille Kinwani nyonso. Boss Ale Kinwani. Joyeux anniversaire à Gelor Moulopwe. Dernièrement, Nangezali, Nazo invité toujours Bato Ebele Boya ko adhérer na ONG na bino bomoko na Congo. Yango ndemte osala que force ya bomoko na Congo et kinde sous liboso to réaliser o toza nango besoin parce que moni ko sala bolamu eza ko toucher motema ko toucher ngwende ya Nzambe. To kindaka ba église alors vie chrétienne ezalaka na kati église ezalaka libanda yango biso lelo to prouver na kati ya bomoko na Congo pona ko zala bref na remercier famille nanga Mobimba famille Mbomba et surtout à mon papa. En tout cas je suis vraiment fier de toi nzamba pambola bakiselao ya mingi lelo soko nzamba bengio yeba kotiki mobali en tout cas na linga ko mingi et puis na ba famille nanga bomoko kaka ndenge Jésus Christ alobaka famille nanga eza ba o nazolia nazomela na bango famille bomoko Mobimba na remercier bino nyonso soki bino bozate bomoko nga ko exister te na saluer Chacho Dembela na Lyon na saluer lisusu moi nanga moko Ephraim Mbomba Abramovich Cristiano et puis Dolce Sergent Kabana donc bozé belé vraiment donc na ba on a tangité. Pour comprendre les émissions minutes et monsieur. Rapidement, numéro de téléphone pour avoir contact. Bon, pour avoir contact, numéro de téléphone à Bissou 089 880 61 91. Nabane les sous 089 880 61 91. Et puis n'aropé c'est sous numéro il y a cordon à Bissou parce que ça va numéro mi balo et fonctionne. 089 74
71 099 089 74 71 099. Merci. 089 999 0221 plus 243 89 999 0221. Ok, merci. Tout comme nous sommes Souka, on a profité de remercier bateau surtout. Sister Gibiso, Tegra Komba na image, Papa Beni Moupeke na réalisation et montage. Merci na Moussa Sobosala. Merci na Doudou Kunku, bon séjour à toi en France. Merci na bateau no soutenir souteninga poto sala boye to telemato le bataille du bosseur bandou na biso. Merci à Pasteur Julien Iyasa na Lyon ya Mama Pierrette Iyasa. Merci évangéliste Arthur Iyasa ya Mama Betty Iyasa. Et puis merci à toi Rifer Kota japonais. Na peso bambote bisiko zali na bosanité Simon Mayambu représentant légal ya Disquared na Londres. Merci, 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 merci. Tout le monde à la prochaine.